Tuseni kimya. Site ezali likambo ya ndembo tosangani po esika ya yo. Milulu ya misa malingi kobanda.
Nzambe moye ba episkopo ya biso kote elongo na bango tosepela yenga bilenge. Aumônier diocésain de jeunes, messieurs les abbés, nous avons le privilège d'avoir été désignés par la commission diocésaine et celle de Journée mondiale de jeunes Rio de Janeiro 2013. Éminence, propre de votre ministère, que retenir 9 ans après votre lead sans la corruption, le Kuluna, l'Ikayamuke, utilisation. Vous nous aviez conscientisé autour du thème Gère d'aujourd'hui chinoise, que tous resplendissions de la lumière du Christ. Fariseo basi Yodasi Sika biso banso totelemi Toyoki Motindo Tata Mosanto François alobi na biso boyi alobi bokola na motema ngolu lokola tata wa bino wa likolo azali motema ngolu alobi bokola soko mibu miso tozali koloba kaka maloba ya motindo moko kuluna ebongi te supu na tolo ebongi te zododo ebongi te wana ezali elembo ya nini tozali kokola to tozali kokita mpo ya kokola tosengeli kolanda mateya bapesaka biso mateya oyo toyokaka mokolo na mokolo
na paroisse ya biso na CVB ya biso mpote bato oyo bazali kosolola na biso basepela zambi bazali koloba pamba te kasi ekoma mingi mikolo miso tozali korepete tozali koloba kaka motindo moko tozali koloba bombela likaya moke te likaya moke lokola bangi bombela yango te kobebisa nzoto bajeune mingi soko omoni bango na ntongo miso ngola miso motane zambi bauti kobenda likaya bandeko bongo ezali malamu te pe sika awa mbala mingi tozali kotala na televizion balobi na quartier boye bakuluna bakoteli famille moko famille ezalaki kolala babomi moto oyo wana bamondi ye wana na libanda abandi kutu kopolo bayebi te motinda akomaka wana bongo mboka ekobongana ndenge wana mboka ekobongo te mboka ekobongo te yango wana tolobi bino bajeune bozala na fierté ya kotonga ekolo ya kobongisa mboka ozala mwana ya kelasi ya ntina ozala mwana ya baboti ya ntina ozala vaurien te yango wana na kosenga na bino na mobumo ye tosala lokola papa alobi tokola na ngolu ndenge tata wa biso wa likolo azali nta ngolu tata wa biso wa likolo apesi biso jubile ya miséricorde mpote moto na moto asepela koyoka te nzambe azali kolimbisa ye sepela te biso na ekolo ya biso toyoki ntina ya kozala moto wa ngolu nzambe papa alobi nzambe asepelaka te soko biso tozali bato ba mawa asepelaka te soko moto awe mpe moto awe na lisumu nzambe asepelaka te nzambe alukaka moto ayoka esengo ya grâce ya ye mpe moto wana ayoka esengo zambi akozwa libikili ya nzambe tozali kokende moke na yenga ya pasika tozali kosala retraite na baparoise yango wana na retraite oyo tozali kosala toboya masumu tokende tubela tosambela biso banso te mokolo ya pasika tosekwa biso na Yesu Kristo
Zambi Yesu akopesa bomoi bwa ye mobimba na mpo ya biso mokolo ya mitano mosanda. Ntango tokosala nzela ya kurusi tokanisa yango mpe na butu ya pasika tosepela mpo tozwi batisimo ya lokola na libandela mpe tosekwi na Yesu mpo tozwa bomengo na ye, tozwa lisango na ye. Yango wana bandeko babolingo, totia motema na Nzambe, totia motema na grâce ya ye. Ya bino ya